sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka ozana posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka nde batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numero na biso yango wana ozana besoin ya mutuka ozana besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko mbutu nde likambo mbutu nde makambo bandeko nanga Israel Mutombo oyo batu mosusu babengaka papa sango ya basango papa sango oyo yaka kopesa basango ya makasi basango ya minene nini ekomelie makambo nini bandeko nanga to kolala kolamukana ba dossier soki na lobi dossier ya muke cela veut dire que na kosi mais ba dossier penza ya papa sango eza ba dossier moko ya minene ba dossier moko oyo ezosenga intervention ya makasi surtout pona bakonzi ya mboka na biso na ndenge moko ya kosakana teo. Grande ma joie de vous retrouver encore cet après-midi plutôt surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut cher Bouchou, salut cher abonné, salut cher étoile de Maman Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien de mon côté. Nazananga bien nangolo anzambe koya kolala kola mukana basango bandeko nanga ya papa sango. Papa Israel Mutombo. Atayo moko. Atayo moko papa sango nini olingi olakisa na mokili. Nini olingi oteya na ba jeune ya lelo. Nini olingi ote ya papa sango eza nini oyo zanango eza nini oyo yo omemeli lelo na communauté na biso ezo salaka pasi pe mawa bandeko nanga en tout cas kande boyebi papa sango aza parmi je dois l'avouer parmi ba chroniqueur na biso tant obeta ja lisolo ba chroniqueur toyebi ke ba mama Étoiline Inès TV bazali, ba mama Ursule bazali, toza ba moi ebele oto yaka kopanza nsango. Papa sango azana kati, la famille. Ya papa sango na yebite soki na loba keno papa sango akomi kolekisa, na yebite soki na koloba keno papa sango ya ye eleki, na yebite soki na koloba papa sango yo petia mwana se parce que trop c'est trop, ça n'est de trop. O batu mosusu balobaka, mama Étoiline ça n'est de trop papa o yakomi kolekisa. Papa sango toyebaka te problème nini azalaka nango na Marie Ntumba. Nayebi te parce que toyebi na ba série moko papa sango a invité Marie Ntumba na plateau na ye mais Marie aboyaki pour de raisons personnelles. Pour des raisons, je dis bien pour des raisons personnelles, Marie Ntumba boyaki. Depuis ko boya o Marie aboya ko kende na plateau ya papa sango a komisi yango problème ya makasi. Alukelaka toujours Marie Ntumba ba problème. La famille, to mona ki biso nyonso boyebi nalobaka toujours kozala na mobali oyo aza na sens ya kokende koluka eza bénédiction. Mobali ya Marie Ntumba oyo tobengaka Kevin Issa. En tout cas, alingana na Marie Ntumba, lelo oyo Marie Ntumba kande boyebi aza influenceuse ya mboka na biso,
Maria Ntumba bakomi ko bengisa ye partout yaka kotoyo ba publicité asala mobali na ye atikala nsima te ke non nde tomonaka mibali mosusu akomi kosavoure na basuccès ya mwasi ye mpe de son côté azobunda aconstruire mwa image ya kombo na ye mobali na ye ayaki kopostile bavote ye na cfeco tomonaki biso nyonso la famille tomonaki makambo wana biso nyonso me malheureusement bayaki kovote ye azala président ya kuna bavotaki ye te c'est tout à fait normal tomonaki awa bamoïse katumbi bapostulaki na kiprésidence batikala kovote bango batikala kozala baprésident te nani moto ayaki kofinga bamoïse katumbi nani moto ayaki kofinga bamartin fayulu kofinga bango atikala kozala te lelo o bazokontinue baza kaka na espoir ya koloba ke non lobi kuna bakoki na bango mpe kopostile ya mosusu okoki kosimba me toye komona ya mobali ya Maria Ntumba il fallait voir combien papa sango aye kozwa dossier wana papa sango ata yo moko yo oza wana oyambaka na plateau na yo bato ya minene oyambaka bato ya malonga olandelaka sur place information est-ce que na information nyonso analyse penzo omonaki ezalaki analyse ya koya kosalela Maria Ntumba na analyse nyonso analyse penza moi j'avais beaucoup apprécié tango mama Vicky na bana na ye ezalaki moto sur les réseaux sociaux na apprécié ki penza acte papa sango asalaki kokende kobimisa mama Vicky na prison likolo nango kopesa conseil o ezalaki conseil moko public ya malonga na sepelaki penza na lobi non papa oyo aza papa moko aza na maturité ya makasi mais je suis désolé na kolobango na makambo o na ye komona na kote ya papa sango na bapropos o papa sango lelo aye kobimisa mpo na mobali ya Maria Ntumba papa sango s'il te plaît ebela bato babiso nyonso totalaka yo neti exemplaire na biso soki totala papa sango azopesa bainformation ya de ces jours oui babiso nyonso ka ndenge toaprendraka chaque jour eza na bamakambo mosusu bacourage ya papa sango lelo oyo biso nyonso emotiva biso toyebi ke bisika nyonso biso nyonso tozali lelo bapapa sango baleka na bisika wana siko soki yo kutu baexemplaire oyo bato ebele balandaka okomi kosala bamakambo ya mbongo eske koki kosepelisa lisusu mokili na niveau oyo papa sango yo oza lisusu na niveau ya koya kosala na liste mais oza plutôt na niveau ya koya kopesa bainformation ka ndenge opesaka information bato ya kosala analyse eza babiso nde tozoya na baanalyse mais yo penza oza mutu moko ya koya kopesa information wana penza nde mosala na yo osi olongwa na stage wana ya baanalyse eza bongo en tout cas bandeko na nga nakokosa bino te eza na bandeko na biso mosusu bachroniqueur na bachroniqueuse basepelaki te na acte ya papa sango de leur côté bango mpe bayaki na message mpo na papa sango nazotiela bino message wana bolanda yango bino moko na bukebi boyoka nini bandeko na biso ya basi bazoloba awa concernant papa sango tolanda et on se retrouve juste après. Mwana oyo botisa na yolo, mwana mwa muke botisa na yolo, mwana muke moins de 18 ans. Basi nyoso yo lingaka na vie, basalaka na C à 18 ans, na C à 18 ans. Est-ce que na pays na sosi balandelo? Biso so zoka okomika na mutu konesaka na logo ya présidence, ba okango lisute? Yo comment dessus ya banani yo za nani na Congo po bandoko finga mo mbala batu asalu elo côté Maria Ntumba influenceuse Maria Ntumba mwana mwasi ochela misu soko zolala Jenny suka pa mama Vicky tika bana batu babandi vina bona pasi to moni nde bazoya ba jedo wana ba Niclette bana to moni koya na bango biso nyoso likamuni tamukolo bolata mwana batu bwenini vomena bana mobali oyo azo laksanga ke na tangaka azo mekata koluka musala kocha mutu na présidence ke koluka mobali yaka koloba 24 heures sur 24 na TikTok ezana bureau nini TikTok ezana bureau nini place moza sans limite ba mibali bakoma basi ko swana na ba basi ko finga ba fi ko kota makambo tali bango te soko da mo mbala sana TikTok asa songi parce qu'il faut y ba matière nyonso zo bima vaut mieux un homme oyo zo luka na suyer na ye achata mutu akota na mutu ka démarrer aluka ta boy ke aya ovanda na TikTok bolinga mibala ya TikTok mibala matalana o basona na basi na TikTok o ba finga ba fi na TikTok te wana za mibali te ba garçon asa na TikTok ba camarade na biso
baba master na biso parce que toi métier moko biso na bango to swanaka mais moi si o aza conscient ako linga garçon TikTok te toi métier moko il faut que linga en dehors à TikTok parce que awa biso na bango ndenge moko yo sango Kevin is oka sonité Israël Mutombo yo muta message mbokenda ko bina na ba concert ba zaiko na message ba te ya bino bongo dikamuni na Kevin Isa problème ni so olali olamuki otuki Maria olali olamuki otuki Kevin Isa tika mo mobala batu azo bunda na vie bono ngaza gigolo vous aimez trop de gigolo na monde soki Maria auta mikonga eza pa na bango pa bato ezaka musika te pa na bino jamais bayokela yango soni pa bato pa ndeko na yo pa na bino ezaka musika te kouta mikonga me bofingile na lelo ti na lelo ovanda wapi yo ovanda wapi Kevin afingami pourquoi il a tenté sa chance lelo koko simba te lobe koko simba te lobe okunde koko simba mais tolingi ba jeune bazo ba poste mais tolingi te ba jeune ba tenter Kevin wana aza muteba ba foot na Dubai ngo kuna za ko ba joueur awa ya ba mike o ko tshaba na be kita mike ya Dubai aza déjà muto ala ni na ba foot pourquoi ko mériter te bato ko ba mitaka le bima ba ka ba lobaka bongo ye bozo fingela ye par rapport à ni pour même mutaka Maria to monate même bolumbu ya Maria to mona mote ok moi je n'ai zemo kena ko sa témoignage na église a message liboso na cher nzamba pia biso moi ba mni ozemi otika ko sala ta osala na lembo ya église a message ti bata message bazalo kwa yote obala moi sino bo umela batembele bozo zemi ti tongo juge mbo kena ko sala témoignage liboso cher na église a message na loba makamu na yo sango na loba paselo mwana batu na yolo cha zemi mwana mukie na yolo ocha zemi obotisa mwana mukie basi no nyoso o cité pumbu mwana mukie cité mamo butu mwana mukie yo oza pédophilie olingaka bana ya moins de 18 ans na lobela kango donc bino so wana pouvoir na Congo batu tu ba comme na sama kolona bino ndeti sango ce qui le babi ba vendre na ba payer ça bien organisé le quoi aux États-Unis oza mutu pa poursuivre yo mwana yo botisa na yolo mwana mwa muki obotisa na yolo mwana muke moins de 18 ans basi nyoso yo lingaka na vie basalaka na C à 18 ans na C à 18 ans est-ce qu'il na payé na so si balandelo biso so zoka okomika na mutu connaissa na logo ya présidence ba okango lisute yo comment au-dessus ya banani yo za nani na Congo po bandoko finga mo mbala batu asalu le côté Maria Tumba influenceuse Maria Tumba mwana mwasi ochela misu soko zolala Jenny suka pa mama Vicky tika bana batu babandi vina bona pasi to moni nde bazoya ba jedo wana ba Niclette bana to moni koya na bango biso nyoso likamuni tamukolo bolata mwana batu bwenini vomena bana mobali oyo azo laksanga ke na tangaka azo mekata koluka musala kocha mutu na présidence ke koluka mobali yaka koloba 24 heures sur 24 na TikTok ezana bureau nini TikTok ezana bureau nini place moza sans limite ba mibali bakoma basi ko swana na ba basi ko finga ba fi ko kota makambo tali bango te soko da mo mbala sana TikTok asa songi parce que faut y ba matière nyoso zo bima vaut mieux un homme oyo azo luka na chuyer na ye achata mutu akota na mutu ka démarrer aluka ta boy ke aya ovanda na TikTok bolinga mibala ya TikTok mibala matalana o basona na basi na TikTok o ba finga ba fi na TikTok te wana za mibali te ba garçon asa na TikTok ba camarade na biso baba master na biso parce que toi métier moko biso na bango to swanaka mais moi si o aza conscient ako linga garçon TikTok te toi métier moko il faut que linga en dehors à TikTok parce que awa biso na bango ndenge moko yo sango Kevin is oka sonité Israël Mutombo yo muta message mbokenda ko bina
na ba concert ba zaiko na message ba te ya bino bongo okende obina na ba concert ba zaiko na message ba te ya bino okende concert ya stade ya Fali na message ba te ya bino okende concert a Ferry na message ba te ya bino ovanda na ba musicien mokili na message ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka oza na posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka nde batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga bamituka ya sika bamituka ya kitoko bamituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numero na biso yango wana oza na besoin ya mutuka oza na besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko en tout cas ekomi kosala pasi ya makasi babilo mosusu kande na yebisaka bino tozalaka toujours obligé et censé ya koyaka koloba tozalaka toujours censé obligé ya koyaka kobakisa parce que ça n'est de trop papa sango eloko kato kosenga na yo na bolingo nzambe tika na yo vi ya Maria Ntumba zala focaliser na makambo na yo ekozala bien te soki lelo oyo toloba kaka bafani ya Maria Ntumba babanda kosala barando na papa sango eza bien te musala na yo oyo zosala eza deja malamu komi kotisa na makambo ya barando te nga nalobaka toujours bandeko na nga ya bina biso ya mibali oyo boza na ba réseaux sociaux ekozala malamu boya na ba information ke boyaka kokota na barando moko boye ezanga tina na makolo botikela ta basi barando moi personnellement ici d'ailleurs nasalaka na nga rando te namonaka yango penza biloko moko ya batu moko neti batanga te mutu oyo penza oza na maturité oza na sagesse mutu oyo penza atanga akozala na tante ke non avandela na banda barando oyo ezangi mutu okoya kopesa information likolo nango après kopesa information okoya kande boyebi kande toyebi biso nyonso mutu akoya penza aye asali analyse na ye kande tosalaka ba analyse na yo na biso osali na yo analyse na yo osilisi okei okozala besoin te ke non oyo asalaki boye oyo amataki boye oyo akitaki boye oza na ntango wana te s'il vous plaît papa sango ezaka eloko nga nasengi na yo ka ndenge bato bapesaka yo respect continue toujours kosala babiloko na yo oyo salaka je sais que mosusu osantaki etango obengisaki Maria boyaki c'est comme si esalaki yo pasi mais c'est tout à fait normal c'est tout à fait normal ata kutu na bafamille na biso ezalaka makambo mosusu obengisi moto ayepe te apesi pe raison oyo eza valable te bato wana tobomaka bango te tokomprenaka na biso toyebi ke c'est tout à fait normal amoni ke atrouve na importance ya koya kotala nga te na koforce ye te c'est de la même façon avec le Maria Ntumba soki Maria Ntumba boyaki koya na plateau na yo nikambo nini oyo esilaka te papa tika mwana bato asala vie na ye tika penza mwana bato eloba ta mama social alobi mama viki atikala koyebisa yo te ke non abotaka bana bonko bazalaka mitu esalaka bien te olingi lisusu lelo kaka ba Jenny wana lisusu bazonga babanda koya kofinga yo to ba mama social baya kofinga yo babilo mosusu papa sango ka ndenge yo yambaka na yo bakofi olomide yo yambaka bafali pupa yo yambaka bato ebele tikalaka kuna batu oyo yambaka ba information ya mboka na biso kande toza na dossier ya vali oyo bautaki koboma eza dossier oyo kotaki yango na mozindo
ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka oza na posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te me muke kaka nde batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga bamituka ya sika bamituka ya kitoko bamituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi nimero na biso yango wana oza na besoin ya mutuka oza na besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko